Mbutu mbutunde likambo, mbutu mbutunde makambo, mbutu mbutunde somo, mbutu mbutunde affaire bandeko nanga toye kolala kola mukana ba dossier, toye kolala kola mukana ya koinda, toye kolala kola mukana ya kobeba, toye kolala kola mukana ya somo kande na lobaka, ya somo ilobi ata mama Etoiline. Lelo toye na dossier ya papa na biso Caleb Tukebane. Caleb Tukebane bandeko nanga aza moko ya acteur ya mboka na biso oyo bajouaka penza kitoko mbutu ya moto eye penza sur les réseaux sociaux concernant ex mwasi na ye na kombo ya Mami la Chatte. Mami la Chatte toyebi ye biso nyonso. Mami la Chatte ebele bato basepelaka na ye. Mami la Chatte ebele ya bato balingaka ye. Mami la Chatte o tobengaka mwasi moko tonda penza na sagesse na intelligence mwasi moko oyo aza kitoko. Mais toyaki komona awa sortie médiatique ya comédien na kombo ya Caleb Tukebane oyo ebela bato babengaka président Caleb, ebele surtout ya bato babengaka papa Caleb, ebele ya bato nga na koloba bapesaka respect. Toye komona sortie na ye médiatique. Après sortie médiatique, Congo comme eza Congo ya ba Congolais bandeko Caleb aye ko fingama. Batu baye ko sabola Caleb na ndenge moko ya ko sakana te. Pourquoi? Parce que Caleb de son côté a préféré ki na ye aya koloba oyo zalaki na kati ya motema na ye. A préféré ki na ye aya koloba oyo ebandaki ko soye pendant des années. Caleb a préféré ki na ye aya kobimisa oyo ezalaki na kati ya motema na ye. Caleb a préféré ki na ye aya koloba oyo amonaki ke non eza bien po na ye aloba. Caleb aye kofingama makasi. Caleb aye kosabola ye makasi. Caleb baye kokitisa ye makasi bandeko nanga. Caleb somo. Caleb ya koinda. Caleb ya kobeba. Lelo mama Etoiline na ye kande na yaka na nga boyebi nga na yaka na yebisaka bino toujours nga soki matière ezali na kolala te po ezalaka musala na nga ya koyepa na bino to ya kopanza nteke to ya kosolola. Nazotiela bino nanu message ya papa na biso Caleb makambo oyo esalike Congo mobimba eya kofinga comédien Caleb. Nazosala analyse na nga sima après message ya papa Caleb. Nde na koya kosala analyse. Po analyse na nga pe eza important. Na oyo nga na zui. Po na yaki kozwa pe ba matière ba ye kopesa nga pe ba matière concernant Mami la Chatte. Ba pesi nga ba matière na ye. En tout cas nga pe na zoya kotia. Tolanda nanu papa na biso Caleb Tukebane makambo oyo ye auti koloba kuna. Nazo zongela bino tolanda la famille. Témoignage nanga ezalaka munene makasi. Mon témoignage est plus grand. Batu bayebaka ngai boyebi nga bien. Vous me connaissez bien. Nazalaka na libala nanga liboso. J'avais un premier mariage. Kotaki mikakatano makasi. J'avais eu des complications dans ce mariage-là. Alors na bandaka ko comprendre je vais faire comment. Je ne comprenais pas na sala nini. Et bon, nzamba salanga grâce na lobata muke mais créer makamususu te. Parce que biso ba vie na biso bakoma ko scripter yango. Mais na kolobaka kabo epona zala moi bref parce que biso bakoma ko landela et puis ça peut créer beaucoup de polémiques. O sibi kaka koloba kokota kona profondeur te. Alors na bandaka koyeba lisute na kosala ndenge nini nakomaka vraiment na suka libala ezokufanga kaka boye nakondaka nakoma moke awa na poto nazwaka pe nanu mokanda te. Alors tout était compliqué à cette époque là. Namoni papa parce que na bandai kokoka ko lâcher te papa bondelaka mpo na nga ayebisinga nzamba kolakisa yo makambo ndenge eleki na makambo ndenge esalami boye tel que papa alobaka à cette époque là namona yango boye na miso boye
Na uti lisu poto papa lobi lokolo moni po lokola yo zolingo ndima te. Me tala ndenge makambo ezalaki. Me zonga na poto nzamba kolakso yango. Na kei balakisi nga ya kimona meso. Na epsi papa kaka ndengo lobaki namoni yango pe bongo. Epsi nga zonga siko na Kisasa. Na zongi na Kisasa. Bag na nga ya kala muta longola ngango papa. Epsi nga lokolo moni siko longola. Nzamba kopambola yo. Akopesa yo mwasi mususu. Akopesa yo vie mususu. Ako changer vie parce que na komaka vraiment na limite tout était vraiment c'était la mort et je ne croyais pas tout ce que et comme la kanga na tawana c'était en 2015 papa ebsingai na yebi ko kokate mais je vais prier pour toi na robonde la pona yo asimbinga na mutema o tozalaki na limete na ndako no ezalaka na limete asimbinga na mutema abondeli po na ngalobi mena okomi libre me nzamba azopambola yo na mwasi kitoko nzamba akopambola yo musala na yo eke mata lisusu nzamba akopambola yo makambo ekesalama na vi na yo kokamwa. Alors je suis reparti muke nde nzamba yepe ko restaurer ngai apesinga mwasi asika qui m'a apporté une très grande bénédiction. Banda na komaki na mwasi wana kaka ndenge papa lobaki na monaki makambo nanga kofungwama mituko to bandaka kokamwa kala na komi kosomba mapango to bandaka kokamwa kala na komi kosomba et puis c'était vraiment une grande bénédiction. Et puis ce qui était quand même pas bien pour moi, nandenge to lekalaki na ba élection na bungaki mwa muke na église, mais likambo wana ezongela kanga. Mukolo mususu na bungaki parce que après wana nandenge na zwi lipamboli na ngali susu na bungaki. Papa yekaka pa voisin na ngai. Comment papa ko yaka na veni na ngala et ucho sala ma mikolo mite ngala biseke nzambe azoye bisanga reviens dans ton premier amour. Na lobi ba epsinga papa no azawa na lupango kako pa ya évangéliste na zelie libanda la bi papa ndako nanga yangoyo. Nde papa kocha lobi nzambe atinda inga na veni na yo pona ya kozwa yo zonga na église. Et je suis revenu na ropo yango moni na bombi po biso ba vina biso balande la bakata mais papa lelo yo makamunyo solo baki nzamba pesinga molonga ni ya malamu qui me soutient énormément, une bonne femme quand papa lobaki okozwa turo mwasi ya malamu koleka nde place azali na pesi madame na ngambote. Donc voilà, j'ai refait la vie et Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Mais mukolo ekozala nde nakopesa ma témoignage na lucidité nyonso. Mais nzambe apambola papa na église oyo lelo ekangola ngai. Beti maboko makasi. Acclamez fortement. Boyebiye asalaka théâtre. Comment on est nan? Kalombu. Kalombu. Donc, à Katia, on a bon côté Mosindo, tu pendant qu'on éviter des problèmes. Mais à Monipas, Makasi, à Kondaki, à Tikalia Kiboye. Il avait vraiment perdu. Il n'avait plus de documents. Libanda. Il était là sans. Azolela. Il pleurait. Azolela. Il pleurait. Il pleurait mais ça ne tenait pas. Mais quand il est arrivé au bout, je lui ai dit il ne faut pas pleurer parce que ce n'est pas toi. Je vais prier pour toi. Et puis, il n'avait plus d'argent. Il était vraiment pauvre. J'avais prié pour lui. Dieu l'a restauré tel que je l'avais dit.
tel que je suis en train de dire, si Dieu vous a béni, il ne faut pas fuir. Viens et me donner aussi. Tel que vous êtes là, vous êtes béni. Et donnez aussi à papa qu'il mange. Amen. Voilà. Nabandi biso nyonso touti kolanda awa papa na biso Caleb makambo auti koloba touti koyoka makambo papa Caleb auti koloba kuna ba témoignage ya mwasi na ye ya sika oya zui na biloko oya komi komona na vie na ye pesi pe ba explication ka ndenge zalaka na makambo oyo ye amona kitango azalaki na ex mwasi na ye mama ya bana na ye na kombo ya mami la chat o biso nyonso toyebi. Namoni mwa mbutu wa makasi batu baye kofinga papa na biso Caleb Tukebane batu ba saboli ye balobi aza mobali mabe balobi aza mobali oyo aye kofingisa mama ya bana na ye likolo nango baye ko rappeler ye combien ye aza ndumba combien ye abima na basi oyo bajouaka na groupe na ye toyebi biso nyonso groupe na ye ya Sinak ba ye ko bimisela biso na ba kombo toyebi biso nyonso bakona ba comédienne na ba o babota na ye toyebi histoire ya ba o babota na ye. Bon na dossier oyo muto aye ko bima musantu ezande mami la chat yende abimi musantu ya basantu mobala ye ko finga ye na ba réseaux sociaux mobala ye ko sabola ye na ba réseaux sociaux chikoyo ba congolais ba yokeli ye mawa balobi ba ya ko défendre la famille. La plupart abatu je suis une femme mingi tozalaka toujours bato liboso ko ya ko finga kindumba ya mibali tozalaka bato liboso ko banda ko sabola combien mibali bazalaka neti bamboa ebela bato baloba bongo ya mibali baza bamboa batondaka te mibali baza na kindumba moko exagéré mibali balinga komona jipe eleka te mibali balinga komona mwasi kitoko aleka te. Un homme marié oyazo sala kindumba na ndako libala. Un homme marié oyaza na kindumba moko exagéré mais yo mwasi libala. Bible zoloba na biso une femme sage bâtit sa maison. Soki ezaki bino nyonso mbele bozaba makangu wana kutozata na besoin ko bâtir maison te mais bandande ba préparation ya prière ezalaka bongo nakaya ndeko na biso Tukebane Caleb Tukebane lelo aye ko sala sortie médiatique ya koloba ya kopesa témoignage na oya vivra na oya komi ko vivre lelo ememi mbutu wa makasi batu baye ko rappeler ye combien ye muto azalaki ndumba na ndako libala. Boye bisangana tuna bino nanu est-ce que na libala ya Caleb na mami la chat biso tozalaki na ndako na bango kuna to bando vivre na ndako na bango to yeba nini lekaka kuna totikala koyeba te est-ce que bosi bovandisa Caleb biso bato a réseaux sociaux biso bato toyebi nyonso est-ce que tozwa monopole plutôt wana ya koya kovandisa Caleb to ya kotuna Caleb pourquoi ye Caleb azalaka toujours na basi pourquoi ye Caleb abimaka toujours na basi est-ce que na ndako na ye tango azalaki na mami la chat est-ce que Caleb abandaki kotonda est-ce que Caleb azalaki erré est-ce que Caleb abando se sentir neti mobali na ndako point d'interrogation biloko wana toyebaka te mais tozalaka toujours bato liboso malamu to ya na biso to finga malamu to ya na biso to sabola malamu to ya na biso to loba mabe malamu to ya na biso to bimisa oyo eza na se pe na kati ya motema na biso mais tolingaka to yeba te na ndako wana nini bandaki koleka tibo mona Caleb akomaki kobima na n'importe qui te boyebi mibali bakokaka na bango stress te nayebi ba mibali o bazaki na kindumba avant babala mais ye kokutana na mwasi moko oya yebi ko maîtriser mobali na ye mobala vanda na mwasi wana oya ye kopesa ye oya yebi kopesa mobali oya za nango posa omoni mobali ata soki azalaki likolo monika batu bakomi na kobeta lisolo mobali na ya kiti
mobali oyo batu nyonso quartier mobimba eyebaki keno ya bimaka na batu nyonso mais tango et puis atala kaka tango bobalani mbala moko mobali na ya changer to mona ba makambo wana to yoka ba histoire wana eza ba histoire oyo bandi lelo te. Est-ce que mimi la chatte soki mami la chatte ye tango azalaki na Caleb tango azalaki na ndako libala est-ce que abandai ko silisa ba makambo nyonso ya Caleb? Point d'interrogation. Parce que tozalaka toujours bato ya liboso ko ya ko juger baninga mais tolingaka to kota na mozindo tolingaka to yeba te nini ebandai ko se passer na ndako wana nini ebandaki penza koleka na ndako wana ti bobande omona Caleb azosala kindumba. Est-ce que ye mimi la chatte abando sala devoir na ye en tant qu'une femme abando sala ngo to ezalaki ka apparence o biso tobando tomona kaye kaka mwasi moko akimia mwasi moko malamu mwasi moko asupportaka. Est-ce que abando zwa ba responsabilité na ye abando zwa ba charge na ye toza basi parce que y a des sebasi o bakoka makambo mosusu te omona mwasi mosusu alobi nga na kote wana penza nazalaka na nga bulembu siko okutani na mobali na bakote wana ye aza na ye makasi. Normalement en tant qu'une femme il faut oyeba ndenge nini ya ko maîtriser mobali na ona bakote wana soki yo mwasi okokoka te ko maîtriser yete yango bomona ka mibale ebele babimaka na bango libanda po ayebi ke mwasi o naza na ye aza mwasi ya bulembu mwasi o naza na ye aza mwasi moko alingi ko fournir effort ata moko te siko tango oso sala bongo ozo tinda mobali wapi et puis mobali aye ko se retrouver na milieu azo sala eza milieu oyo basi baza ebele a osala nini akomi na ye ko se soulager kana basi wana akomi na ye ko se soulager kana basi wana ezalaka bongo ezalaka penza bongo la famille avant to banda ko yaka ko finga Caleb oh ye ko kitisa c'est vrai et loko peut-être na témoignage na ye alobaki ya koloba pike nazalaki e bon eza témoignage nga na mona nga na tama bete Caleb azane tika ba biso nyonso soki ozana eloko moko boye bando le kanavi na yo et donc on ekisa ba moment moko très très difficile Nzamba ye ko salela yo grâce après quelques années oye ko changer chapitre à histoire na yo makambo changer to kenda ko pesa ba témoignage na ba église to ko tiko loba te que non parce que aza star aza mutu pe ezate que non soki aza star aza nyama te et puis nga na moni bisika oyo Caleb ayaki ko finga mwasi na yete papa Caleb ayaki ko finga mami la chatte te afinga ki yete alobi kaka na mariage na ye na ex na ye po soki bovandisi ye eza na ba vérité eza na makambo mosusu oyo papa Caleb pe akobimisa eza na makambo mosusu oyo pe ezalaka na kati ya motema na ye oyo abando vivre na ndako libala wana. Est-ce que biso toyebi nini bando leka na ndako na bango wana toyebaka te? Est-ce que toyeba le pourquoi papa na biso Caleb azalaki kaka coureur de jupon lelo abimina oyo lobi kuna bimina oyo toyebaka te? Bien que tozalaka toujours tolingaka toujours kozala batu oyo biso nde tolingi toya côté ya batu internet biso nde tolingi côté ya batu réseaux sociaux biso nde tolingi tolakisa batu réseaux sociaux ke no basalaka boye basalaka boye te mais toyeba tolingaka pe koyeba te mutu ango tozo ya kofinga mutu yango tozo ya kolobela likamni na bando omona na vie na ye likamni na bando omona na ndako na ye likamni na bando ekomona na parcours na ye tolingaka koyeba te tolingaka koyeba te botika papa na biso Caleb avanda aza pe mutu aza nyama te la famille aza pe libre soki lelo aye ko se sentir qu'il est heureux dans son mariage avec sa nouvelle femme où est le mal où est le problème il est heureux il doit s'exprimer akoki ko boya te que non parce que mokili ba kofinga musala mokili ezalaka kofinga biso baba mosusu tozo ya kofinga kabatu. Moi surtout ce qui m'étonne eza kotala basi oyo baza ba marié bozo mi pesa monopole akoyaka kofinga mosusu ki tokoti na bamabala na bino eza na ya ebele oyo ezolekaka na bamabala na bino eza na makambo ya minene oyo ezolekaka na bamabala na bino toyebaka pe koarrange bamakambo mosusu eza te ke non ka matière ekomi parce que nga na mesana na nga kofinga parce que nga na mesana na nga kosabolaka nakende penza kosabola kande bobengaka bino moko nakende kosabela tukebani soki tuku wana okoya kosabola ye dans le vide sans toutefois koyeba te nini etindaka ye ebando tinda ye sans toutefois koyeba nini ebande koleka nini ebande osalema mosusu toyebaka te tolanda lisusu la famille ba message ya papa na biso Caleb nazo ya lisusu
témoignage nanga ezalaka munene makasi. Mon témoignage est plus grand. Batu bayebaka ngai boyebi nga bien. Vous me connaissez bien. Nazalaka na libala nanga liboso. J'avais un premier mariage. Kotaki mikakatano makasi. J'avais eu des complications dans ce mariage-là. Alors na bandaka ko comprendre je vais faire comment. Je ne comprenais pas na sala nini. Et bon, nzamba salanga grâce na lobata muke mais créer makamususu te. Parce que biso ba vie na biso ba kuma ko scripter yango. Mais na rolobaka kabo et pona zala moi bref parce que biso ba kuma ko landela et puis ça peut créer beaucoup de polémiques. O sibi kaka koloba ko na profondeur te. Alors na bandaka ko yemba lisute na ko sala ndenge na komaka vraiment na suka. Libala ezoku fanga kaka boy. Na konda kana koma muke awa. Na poto na zwaka pena no mukanda te. Alors tout était compliqué à cette époque-là. Na moni papa parce que na bandai ko koka ko lâcheté. Papa bondela pona nga. Ayebisinga nzamba kolakisa yo makambo ndenge eleki na makambo ndenge salami boy. Tel que papa lobaka à cette époque-là, na monango boye na miso. Boye. Na uti lisu poto papa lobi lokolo moni po lokola yo zolingondi mate. Metala ndenge makambo ezalaki. Mezonga na poto nzamba kolakso yango. Na kei balaksinga ya kimona meso. Na epsi papa kaka ndengo lobaki na moni yango pe bongo. Epsi nga zonga siko na Kisasa. Na zongi na Kisasa. Bag na nga ya kalamuta longola ngango papa. Epsi nga lokolo moni siko longola. Nzamba kopambola yo. Akopesa yo mwasi mususu. Akopesa yo vie mususu. Ako changer vie parce que na komaka vraiment na limite tout était vraiment c'était la mort et je ne croyais pas tout ce que ekomela kanga na tawana c'était en 2015 papa ebsingai na yebi ko kokate mais je vais prier pour toi na robonde la pona yo asimbinga na mutema o tozalaki na limité na ndako no ezalaka na limité asimbinga na mutema abondeli po na ngalobi mena okomi libre mais nzamba azopambola yo na mwasi kitoko nzamba kopambola yo musala na yo eke matali susu nzamba kopambola yo makambo ekesalama na vie na yo kokamwa. Alors je suis reparti. Muke nde nzamba yepe ko restaurer ngai apesinga mwasi asika qui m'a apporté une très grande bénédiction. Banda na komaki na mwasi wana kaka ndenge papa lobaki na monaki makambo nanga kofungwama. Mituko to bandaka kokamwa kala na komi kosomba, mapango to bandaka kokamwa kala na komi kosomba. Et puis c'était vraiment une grande bénédiction. Et puis ce qui était quand même pas bien pour moi, nandenge to lekalaki na ba élection na bunga ki mwa muke na église, mais likambo wana ezongela kanga. Mukolo mususu na bunga ki parce que après wana nandenge na zwi lipamboli na ngali susu na bunga ki. Papa yekaka pa voisin na ngai. Comment papa ko yaka na venir ngala et ucho sala ma mikolo mitengala biseke nzambe azoye bisanga reviens dans ton premier amour. Na lobi ba epsinga papa no azawa na lupango kako pa ya évangéliste na zelie libanda la bi papa ndako nanga yangoyo. Nde papa kocha lobi nzambe atinda inga na venir na yo pona ya kozwa yo zonga na église. Et je suis revenu na ropo yango moni na bombi po biso ba vina biso ba lande la bakata mais papa
lelo yo makambo nyonso alobaki nzambe apesinga molongani ya malamu qui me soutient énormément, une bonne femme. Quand papa alobaki okozwa turo mwasi ya malamu koleka nde place azali na pesi madame Nangambote. Donc voilà, j'ai refait la vie et Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Mais mukolo ekozala nde nakopesa ma témoignage na lucidité nyonso. Mais nzambe apambola papa na église oyo lelo ekangola ngai. Beti maboko makasi. Acclamez fortement. Boye billet. Asala ka théâtre. Comment on est nan? Kalombu. Kalombu. Donc, à Katia, on a un côté Mosindo, tu pendant qu'on éviter des problèmes. Mais à Monipas, Makasi, à Kondaki, à Tikali, à Kiboye. Il avait vraiment perdu. Il avait plus de documents. Libanda. Il était là, sans. Azolela. Il pleurait. Azolela. Il pleurait. Il pleurait, mais ça ne tenait pas. Mais quand il est arrivé au bout, je lui ai dit, il ne faut pas pleurer. Parce que ce n'est pas toi. Je vais prier pour toi. Et puis, il n'avait plus d'argent. Il était vraiment pauvre. J'avais prié pour lui. Dieu l'a restauré. Tel que je l'avais dit. Tel que je suis en train de dire, si Dieu vous a béni, il ne faut pas fuir. Viens et me donner aussi. Tel que vous êtes là, vous êtes béni. Et donnez aussi à papa qu'il mange. Amen. Voilà. Nabandi touti kolanda lisusu la famille yango na ekopesa ka conseil na bande ko na biso ya basi. Soki omoni ke ozana yo prêté pour le mariage, ne cherche pas à t'engager. Ne cherche pas à kokota no nanda kwa libala. Ne cherche pas à impressionner mokili. Parce que oyo nga na o sentir na o comprendre ki lelo oyo ezana bato mosusu bazo bala parce que communauté bali, parce que aza star. Na bala na kendo vanda nanda kwa libala, mais oza prêté émotionnellement, oza prêté to lo ban spirituellement, to kende nango ka bongo. Oza na o prêté, mais parce que aza star alingi abalanga, parce que camarade nanga bali, parce que ba cousine nanga babali nga pe foka kana bala. Bokomi komiti ya ba pression wana. Yango bokomi na banda kwa libala, ba devoir na bino en tant que basi bozo koka kwa sime yango te. Tango yo ozo koka kwa sime na yote, mobali aza ndeko na yote, aza mwana ya noko na yote, aza mwana ya tata mwasi na yote, aza cousin na yote, aza mobali. Tango yo kokoka na yo kwa sime te, mobali nyonso alembaka. Akotala na ye malamu comme opportunité ezo pesa ma awa, nazo ata ba opportunité oyo na sepelaka nango. Eza bongo. Alors olingi obala, rassure-toi, tiens ngo na mutu na yo ke no awa nazo kokota nanda kwa libala. Nazo kota, il faut nazala mwasi oyo soki na lingaka ngo te même mobali nanga lingaka ngo, il faut na accompagner ye. Naza na choite, c'est de la même façon avec les hommes. Ozo bala nana mwasi, oyebi ke mwasi nanga oya kokakaka te. Accompagner mwasi na yo. Soki eza likambo moko, oyo peut-être que mobali azalaka 100% kuna na likambo wana, mwasi na azalaka 0%. Et loko bokoti ko sala, eza nini? Bo sangana bo sala 50%. Ye asala effort de son côté akoma na 50%. Yo po sala effort okita na 50%. Libala ezalaka bongo. Libala ezalaka te ke non, parce que mobala alingaka kolia fufu, mwasi pe alingaka kolia fufu te. Na mabala nyonso ezalaka toujours oya lingaka boye, oya lingaka ngote. Oya lingaka boye, oya lingaka ngote. Siko dans les mariages, pour que mariage na bino est réussir. Et là quoi que ça les alaka bo sala effort, bo kutana. Oya aza faible, aza na 50%, aza na 0%, asala effort ya kokoma na 50%. Oya aza na 100%, kuna asala effort akokita aza na 50%. C'est ça même les mariages. Yango nde libala. Boya ko banda kofinga kalebe te, sans ko yeba nini bando le kananda kuna ya libala.
Est-ce que moi, si Naye était présente dans tout? C'est ça le problème. Est-ce que moi, si Abando se pelisa mobali Naye? C'est ça le problème. Tous à la kaka apprécié que na okende ko finga Caleb aza mobali mabe tala ndenge yeko kitisa mwasi na akitisi etenga na moni na yoki ngata bisika moko te oyo Caleb alobi mabe pona mami la chat libala soje simbite et simbite soki yeko se retrouver na mwasi oyo bayeko bala na moni makamna yeko mi ko changer amoni eloko oyo bando lukepa ya mwasi amoni yango na mwasi na ya sika c'est tout à fait normal ya ko s'exprimer c'est tout à fait normal ya ko loba ya ko pesa témoignage ya koloba tena tola makambo mwana nzamba yebisa kinga wana eza te ke no ayeko finga muninga wana eza te ke no ayeko kitisa muninga ayeko kitisa yete mais aye kaka kopesa vérité sens na ya vérité ayeko pesa na ye témoignage na ye ya oye bando lekela ye na vie ya oyo ya bande komona na vie na ye c'est comme ça. La famille, mosusu la compréhensive. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh, biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kili, kande to beta kalisolo. Awa mituka ne mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi, benga gersh, biashara. Bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gersom biashara c'est la qualité hein kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi hein numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko